tozobina tozomela donc ezokourir makasi adi awa tupona yo fo mela fo bobina mpona bina mpona saltike na mwasi mpo mafrikaine babimisa bino batala bino nde bobina masanga bilamba avant bimalanga mposo belamba opinga sangi bana bakolosi na mosusu après oui, mas pona ezanga mkolese kosepelanga dona maputa liputa suni latipe oyeba omeli masanga sesuni yango na papa sesuni le 8 mars mwasi fo asambela eza momo ya osambela ya ofortifie vi na bango foye na bango eza mo ya buzoba te mesoko mpona ofortifie famille na ye kotonga couple na ye oza bien na couple nao naza très bien na couple nanga le 8 mars elobelaka kani stress nini elobelanga makambo ebele mpona respect nazalaka nango mpona bamare kua taka bango babota biso taka naomona le 8 mars namona mama ya biso namona ba-grande sere na ngai namona mwasi na ngai donc vraiment nayebi te kua le 8 mars yo fo mona mwasi na yo bon erapelanga makambo ebele kua bato babimisi basi na bango te oloba nini mpo na bango non basali mabe makasi parce que eza kaka awa te tokoprouve eza obligatoire parce que eza mpona korendre bango honneur kopesa bango honneur hommage na bango eza batika basi baya kofete mpe longa biso batika basi baya kofete longa biso bapai bavandi baotala biso toosala ngita bapai bavandi baotala basi baosala ngita le 8 mars ifo bapai bafanda baye na bango na biso mpona osepela le 8 mars journée bamama papa le 8 mars elobelako nini bon obina olata liputa fierté bamama c'est un peu ça le 8 mars fo tobina tosepela toya na ba nyonso oyo tolinga tosala tosala nini lisusu eza journée moko historique na vie na ngai nahonoraka defense mama na ngai na journal lelo lokola aza mfite mais que son âme repose en paix nzambe apesinga mwasi malamu les femmes baza baêtre moko adorable bamérite attention na biso bamérite amour mpe affection na biso selon yo journée elobelako nini erelolisanga bapara nanga bapara na yo banani lisusu aleki biso mokonga mopede ya 2 fois mare aya azali puta solalata liputa nasala nyonso mpo eza journée na nga mama naya mpenza mama ya solo oyo babengi mama solata liputa ta mama lokuta te naza mama solo me lelo ezalaka journée wa puta ya bobina bongo na bina makasi napesa sentiment na bamama sentiment bamama sentiment aseka asepela le 8 mars selo yo mama fa seka azalaka na plaisir le 8 mars mpona yo mama fa aza na plaisir mpo na nga mpo asepela aza na esengo aza zu nini aza motu moko boye ase sentir ke aza kokipe ouais le 8 mars wa le 8 mars mpona jour mosusu jour mosusu ezalaka bolingo mo ezalaka rempli donc tobebisa yango te tobatelaka journal lelo eza mpona bango po topesa bango sentiment le 8 mars mpona yo po topesa bamama sentiment sentiment ngo eza ndenge nini sentiment ngo eza ke basentiment ngo eza ke apres awa yaki ke naozala na ye ataka nini atasali nyonso naza na ye ozali wapi lelo papa mbalami ye mtasali misala le 8 mars papa falambela yo lelo le 8 oyo asala ngo mpo eza journée na biso tocelebra yango lelo bango mpo nazala tellement naza reine ifo nazala la place na vandi na otala papa kosala misala mpo na nga
osa olati liputa mena kati na ona kati ya buzoba non baoménage biso bapesi biso valeur donc tosimba valeur wana tosala yango makambo ya bien tosala yango buzoba te c'est vraiment ça osepela yango bwani kotalaka ambiance yango osepela nango ale 8 mars il faut ambiance bazwi zéro bato babimi te bazwi zéro ale 8 mars mpena fo mwasi abima ifo abima kangaki yango oyo bazwi te konte te ale 8 mars mwasi mpena mpona taka liputa liputa neti nga dabi bona bokanga liputa te mais lelo ntaka tokangi liputa lelo fike eza journée na bango esengelaki donc papa il faut atebisa mama ale 8 mars papa fa bimisa mama yango wana aya yo mpo bimisi mama yango nabimisaki mpe nzele na ngai omoni bato oyo babimisaka basi na bango te il faut basala l'effort mpo nakoloba ndeni eza devoir eza devoir le 8 mars mobali nyonso fa bimisaka mwasi na ye wow oyo le 8 mars mobali nyonso il faut abimisa mwasi na ye mpo eza devoir ya eza journée bamama liage do soko osali mama esengo wana esale bien merci beaucoup David bino mo bozoyoka mon vieux Ben Willy le Gabonais représenter na bato baotala yo kombo nani pourquoi ozosepela na journal le 8 mars la journée nini comme africaine basala nini osepela nango kaka selon yo journée elebelango nini bambara na yo banani suti yango yosepela mpona lelo le 8 mars elebelango nini le 8 mars eleki bonane bafete biso makasi likolo nango ndengaki lelo bafete makasi osimbote na bato mpe batala dor medi mbama taka tovanja na respect ya DJ Lopele toza na stress donc tokonele lelo eza le 8 mars tomoni olati maputa mpo ya nini eza journée na biso bamama tocelebre yango eza mobilité ya biso mais tocelebre yango lelo le 8 mars donc yango towana esengo te po tocelebre yango le 8 mars mpo na yo folata liputa bon nalakaka baputa tout le mois parce que eza mwana biso il faut na honore yango lelo so eza célébration na biso yango na ye mpo na célébre yango bato baotala yo so bayimba yeba le 8 mars elobaka nini yo olobani mpo na bango le 8 mars ezosunifie donc ezoteya bamama soki obande kose comporte bien te ose comporte bien mwasi ya mayele okontinango na prière mwasi ya mayele so amonani ke asalaki te na papa aoluka moyen arepare azala bien na papa bazala le 8 mars mwasi fo asambela eza momo ya osambela ofortifie vi na bango foye na bango eza mpo ya buzoba te mesomona ofortifie famille na ye kotonga couple na ye oza bien na couple nao naza très bien na couple na ya papa mbote napesi yo mbote mobali nanga napesi yo nanga kombo na ye papa Babel napesi yo mbote nalingako mingi mpasi oza de gros bisous à toi je t'aime beaucoup je te garde dans mon cœur mobali nanga azab bon tellement eza journée bamama naza en famille yango na ye nanga tikinga na yango mo mais tellement eza
Papa tiki yo bima yo moko. Papa tiki na banga moko poza confiance na ngana. Papa tiki yo bima yo moko poani. Tiki ngai lelo poza journée ba maman to se plaisir la biso na yo moko na ba camarade na yo. Na ba ndeko na nga, ngana kabili na ba camarade beti na ndeko na nga. Lelo papa mtalambi mtasai misala. Ah le 8 mars papa fa lambela yo. Lelo le 8. Pour y a ça là pour eza journée na biso to célébrer ngo lelo banga fona zala tellement na za reine. Il faut na zala la place na vandi na otala papa ko sa misala pona. Ma vila zula bonoy. Bonoy David we. Enta mamnyoso. O te pe nango. Toko makasi. Ah bien le 8 mars le bela ronini. Le 8 mars na fête internationale ya ba mama ya. La fête internationale ya ba mama. Neni. David we ba biso to kuta. Ba mama la biso le za ke da journée de la femme internationale biso to la da lokolo. Ebi ke da bongo. O te pe nango. Makasi. O te pe nango poani. Le 8 mars, il faut ambiance. Oui. Le 8 mars, il faut ambiance. Ndenge tokuta tolanda lokolange tokuta na mbongo. Faut palanka. Entasi topala mamu nyonso. Papa za? Te papa na voyage. Oza yo moko. Nanga moko penza. Lona batu na nga batu na biso famille na nga ordre national. Bato babimite lelo kolo bali mpona bango. Bazwi zéro. Bato babimite bazwi zéro. Le 8 mars, maintenant faut moi ça bima. Il faut abima kangani pita boye. Banga faut moi ça la kalikuta. Oba robe oba zikite ebondete. Le 8 mars, moi c'est maintenant pour la tara liputa. Puta. Nati ngaba bebe ngaba kalikuta. Na lelo ndanga to kalikuta. Na rota ba komo na pesa ngoto ba dinoso ya ngai. Ba dinoso ya ngai. Oui, bon merci. Par rapport à le 8 mars, selon yo, et les gandéoni. Selon moi, étant que artiste à nouvelle page, moi la vie, n'engagez pas mon client, c'est que je n'aime pas ça sentiment à ma maman, et on entend la moto à moi qui n'a pas. On fait un sentiment à ma maman. Sentiment à ma maman. Sentiment à ce le 8 mars, selon yo, maman passe c'est qu'à. Atara na plaisir. Le 8 mars, pour yo, maman pas dans la plaisir. On n'a pas ce pénal à l'essai. Atazuni. Ata mutumo boy, à se sentir que à s'occuper. Ouais. Le 8 mars. Ouais, le 8 mars, on a jour moussus. Jour moussus, les arabolingo, moi, ils ont rempli. Donc, tu veux que ça monte. Tu vas te la journal, les Japon à Bango, faut te faire son sentiment. Le 8 mars, pour yo, faut te faire sa maman sentiment. Oui, oui. Sentiment, on a une sentiment, moi, ça que. Ma sentiment, moi, ça que. Après, ah, il y a dit que non, ça n'a pas. Donc, attends, ça y est, son affaire. Vous allez voir. Vous allez. Bon, je suis là, quoi. On a fait si mots de la moutonnière sort, famille pas nous. Vraiment, on a ça, rempli la moutonnière sort. Vous avez une même morale. Maman vit à la queen, artiste nayo. La petite France, Mbiavanga. Maman Tebele, chef sonnerie, tout ça, la même morale. Et puis, mais papa, par rapport. Tout le tambola, tambola. Bonne bonne nuit. Ça va? Oui. Mais c'est les gars-là. Kitoko. On s'est retrouvés. Oui. Et oui, c'est le Bélaroni. Et le Bélaroni m'a belé vraiment. T'as qu'à mis ça tout. Non, le col à Macaï, c'est un essengo Macaï. Et vous m'avez pas de essengo? Oui. Il y a vu quand la sepela, quand la journée, pour la journée, la biso, dans ton bon tamina koloba. Na wala tobo tamilelo. Tobo tamilelo. Dans les 8 mars, c'est là, et ça, maman va botter Milelo. Oui. Oui. Il y a un mot de la bataille. La personne qui a battu tout, il y a Liboso, Patrick Ibeka, il y a mis la personne de la famille, tout le monde. On va dire, la personne qui a tout le monde. La vie de Wabé de Tambola Tambola. La barbine a sombi ma sangue belé à niveau moro. Maman Bonne. Bonne fille. Le 8 mars, le Bélaroni. Você gosta do dia 8? Gosto muito. Por quê? Porque é um dia mais melhor da música. É um dia mais melhor para nós mulheres. Nós queremos saber o que é que significa dia 8 para ti. O dia 8 é um dia que valoriza toda mulher. Vamos assim. Só
azalaki mwasi te nalingai namema wa 9 mois te. Donc mpona yo le 8 mars eza komema mwana na libumu eza komema mwana libumu te eza valeur na ngai ya kibomwasi. le 8 mars eza valeur na yo ya mwasi ya kibomwasi oyo esalaki so nazalaki mwasi te nalingai namema wa 9 mois te. histoire le 8 mars ebanda wapi ngai nayebi na ngai tombola nusei nous ça bien vous êtes festigeant hein si histoire festigeant mango je t'aime Mote Aramis 13 Alves Apuga Elvi Wata Bino Nasonalinga Bino Mingi Manifeste.
On a bien? Bien. Comment on gagne les putas dans le journal le 8 mars? On gagne les putas pour Annie? On a gagné les putas pour la TikTok, on a gagné la journée de maman. La journée de maman, il y a la TikTok. Bon, maman, c'est pas la TikTok. Est-ce qu'on gagne pour Annie? Bon, et ça grâce à Nangaï. Et ça grâce à Nangaï. On gagne les putas jour le 8 mars. Donc, le 8 mars, c'est le Bélaroni. Bon, le 8 mars, c'est le Bélaroni, Madame Bélé. Madame Ibalé. Et Zara. Il y a pas la journée, la vie sur ma maman. Et le Bélaroni, il a bien pour la journée de ma maman. Bon. Et ça, pour la. Le long temps, pas bon, si on fait tout à la baninga. Parce que Bélé, tu connectes comme à la journée de ma maman, mais pas comité. Ils sont dans ma salle, ils sont grâce. Pour moi, là, c'est pas ma place. D'ailleurs, c'est pas les gars, dans ma salle, ils sont grâce. Et moi, c'est pas la lélo. Et qu'elle est bien. Et qu'elle est ma casse. Ordre national, on doit faire son liputa au rôle de niveau là-bas. Bon, pour la baronne, ça va pas pour la baronne, continuer à faire la baronne. La baronne, ça fait pour la mobile, la Patrice Matina. Ouais, vous avez mis à Wassaï, la léa. Mobile, on t'a mis monsieur. Mobile, on t'a mis monsieur. Abimisa, on va prendre le 8 mars. On a le fait Abimisa déjà. Abimisa, on a pas de n'importe ma casse. Merci, maman, de ce fait. La baronne, ça va pour mobile, la raille. Vous payez la raille. Ouais, mobile, là. On est là, Patrice Matina. Boloti, comment les moitiés a gagné le puta na concours parce qu'il est le 8 mars. C'est là où on est en dehors. Yaya, la jeunesse de Omakati, on est dans la palais, papa na coma. Le lobby est dans journée de Bango. Et c'est là que donc papa il faut atteindre sa maman. Ah le 8 mars c'est papa Fabi sa maman. Aïe, il y a pas bimisi maman. Il y a pas bimisi il pense na. Aïe. Papa na yo, batuna to ba hôtel yo ba ba oui le 8 mars, il faut pas bimisa na pasi na bango. On boni le 8 mars. Et dake on va l'ignoto pas bimisa moi si na yi. Ngai na bimisa inze na ngai. Et l'autre comité a gagné concours. Bato babimisaka basi na bango te le 8 mars. Orola na bango nini? Omoni bato babimisaka basi na bango te. Il faut passer l'effort. Po nakolo bandeni eza devoir. Eza devoir le 8 mars. Mobali nyonso fa bimisaka mwasi na ye. Wow, oyo le 8 mars mobali nyonso il faut bimisa mwasi na ye. Po eza devoir yama eza journée ba maman yai. Le soko sali maman et sengowana et ça les bien. Merci beaucoup David Wande. David Wande yoka. Mon vieux père Willy le Gabonais. Ça va? Le 8 mars il faut na yo. Et les gandeni. Toko na nini? Kitoko pour journée ça ba maman. Le 8 mars c'est le Bélaroni. Le 8 mars, il faut aller rappeler aux moitié, aux femmes. David Wande par rapport maman Bonoy. Maman Bonoy. Très bien. C'est là le 8 mars c'est le Bélaroni. Pénal, ordre national, Rani Stress, monte la force tranquillement, Mounioso. Donc, moi, ça qui est là, donc, fait de Nix Pénal à Kangi, à partir de Pénal Petit, Rani Stress Kuba, ordre national, Mounioso. On n'a pas à se maquiller là. C'est là le 8 mars c'est le Bélaroni. Bon, le 8 mars, c'est très important pour nous, et la journée de ma mère. Donc, moi, si nous sommes tout, on a considéré la maman. Donc, la journée de ma maman, beaucoup de respect à ma mère. Et la journée de ma maman, respect. Et la journée de mon père, c'est très important pour ma maman. Donc, moi, c'est tout à la maman, la part de la part de la tente à éviter.
Mais tout le maire à la maman. Fais la moto de la bateau. Ça peut c'est l'amour au bout de la musique. Quoi? Pas de pique de là pour tout ça à Gonde de Wenye. Ouais, ça c'est là d'une zone dimanche à la Gilov, la fête. On retourne en stress. Tout en Modric. Et que bien, quand la plaque elle a tombé. Malgré tout, tout le temps, tout le monde dit que belé dans la monde a pas mais plaque a tombé. Ordre national va caïn comme solo. Basali comme basala déjà. Le 8 mars le Belaroni. Ah, et là je me demande très important pour la bise ma femme africaine quoi. Et le Belama est belé. Et le madame balé, Maramo et le Belara. Et là papa on aura bise ma femme africaine. Comme jour, après la journée moko qui et la journée marque biso et on aura biso ma femme africaine. Le 8 mars, c'est une journée très importante pour la biso ma mère. Très important et le baranini. C'est le cas et la journée moko on aura biso ma femme africaine. Ah, le 8 mars c'est la journée on aura bino. Ma femme africaine. Oui. Quand on est biso la salinga la sara na fête. Batika bato on va fêter le aura biso. Batika bato on va fêter le aura biso. Papa il va vendre la biso de Osangita. Papa il va vendre la basi ba Osangita. Le 8 mars il faut papa il va vendre. Aye na bango na biso. Mais papa va binisa bino. Mais papa la blonde bobi. Bato so le bobi le papa. No masanga. Asuma biso bilamba. Avant di balanga poso belamba. Osinga sa balanga koloti na mutu. Après to bibi. So le mars. Oh, oui. So sale ngo to bana ndako nga bibi nga bona ba camarade na nga na région de après. Quel mot de la bateau? On est allé maintenant cette fois chérie. Péchant à la Dior. Taylor. Tatiana. Neuf d'abord. C'est la journée internationale des femmes. Il y a des femmes de valeur. Parce que mais les femmes de valeur, on va dire qu'on se comporter, baza bizarre. Baza pas si on ménager pour la macambouille à pied. On a souffrance, on a maramoué belé, on a basi. Voilà le 8 mars. Oui, c'est la journée internationale des femmes. Là, on a journée de la femme. Et le Belarama, ça me dit comme c'est une journée. Il y a beaucoup de valeurs, il y a beaucoup de respect. Voilà, t'as qu'à l'ipouta. On a la fait respecter, on a la moitié, on va ménager, on a marambouillé bien. On a fini puta maintenant. Quand on a fait Busoba, non. On ménageait biso, on a fait biso valeur. Donc on dit ma valeur, on a fait on va bien. On fait la Busoba. On a mutaza na ndema zora makam na signification ndema zora makam na e donc. Na oye bisabino kaka. Na koki koza libanda ya eloko bino bo respectera te. Donc, on va faire rater. Pourquoi ma compétence? Parce que ça, au ménage pour la biso. Donc, les journées pour la biso. Donc, on a préféré pour y aller pour Sangana, pour l'ensemble. La paix simpote, la tia na Tatiana la massima. Moi, c'est la longue jambe. La paix simpote, la famille, la maille, la camarade, la matou. Mana bonne. Bonne nuit. T'as tout demain? Si, t'as tout. Aujourd'hui, tout à couillard, hein? Takuya muito mesmo. Por que takuya? Tudo. Por que takuya? Dia 8. Epa, porque é dia das mulheres. Esse dia 8 para ti significa o quê? Significa muito para nós, principalmente das mamães. Nós que temos filhos. Significa muito, mas muito mesmo. Nós que nascemos, vocês são nossos. Então temos que festejar. Porque hoje é outro dia. Dia 8, a Anitta correndo na placa do Nana Donki. Eu não vejo ninguém exato. Tozobina, tozobela, donc tozokuya makasi. Dia 8 para eu fomela, fomobina. Fomobina pour la sasike na moi si comme africaine. Bena sepeli makasi na ndoya kaka. Na placa do Nana yende makamba kanyi lwanda mobimba. Na palaka de Nana. Presença na le 8 mars. Esse dia significa o que para ti? É um dia especial para nós. É um dia muito especial para nós. Desejo
Oui, je vais simuler à tout dans la vie. C'est ça, je vais simuler à tout. Les amis de Baptiste Kane. Réveillez-vous chez Waka. Maman Bonne. Maman Bonne. Ça va? Ça va très bien. Elle a dit que tu ma Ma soeur c'est bien, non? Puis la macasse sur le point. Non, c'est bien. Le 8 mars, je n'ai pas maman, papa. Le 8 mars, c'est le Belaroni. Obina. Ola Dali Puta. Fierté à ma maman. C'est un peu ça, ouais. Bila na maman. Papa Zate. Papa to bengani bango bana ndaku Nani? Loka biso. Ya. Bibi papa Tigobi. Atiki para di maye akati ya keinga tirani. Kata baba mbote. Ekoma. Je a privé. Batanga ngombe pa ngomba te. Na bayoka. Makasi. Elle est bien. C'est bien les gars. Et oui, moi je vais le Belaroni. Et oui, moi je vais te bien. Là-bas. On s'en dit nous. Oui, moi je vais faire ma réunion. Attends, il y a deux niveau là-bas. On va bimiter là, on va perdre. Maman Bonne. Ça va? Le 8 mars c'est que néné. C'est bien nango. C'est là le 8 mars c'est le Banini. La fête à maman se fait là. Maman Fobina. Obima. Obima là papa to, manga yo. Papa. 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 Nous avons le 8 mars. Non, chaque samedi. Chaque samedi. Bonjour papa. Ça va? Ça va un peu, ça va? Comment nous le 8 mars au Bimina mère? C'est long yo. Et ça le ondeni. Alors bon, moni le message de ma maman. Pour que ma maman c'est le mot et ça la moi bien. Pour que sa maman parce que ça moi pour ma maman. Le 8 donc tu vas janvier février mars mais le reste c'est journée la maman. Pour que sa maman pour ça moi bien moi pour à la prochaine fois à connaître que toi sur un Mexico. Et ça n'a bien parce que en toi on a fait dans ma classe. Donc la place c'est la première fois qu'on a place. C'est la première fois qu'on a place. Comment la c'est les Mexico il y a ma classe. Elle dit qu'un jour tu retournes en jour parce que sinon ça n'a couca. Le 8 mars c'est le Belaroni. Et oui, la journée moi pour sacrifier pour des mamans. La journée ma maman va sortir un peu moi va sortir comment dire va sortir force moi le pouvoir moi pour et maman ko ça là maman ko ça va donc on est on va sacrifier pour des mamans Moto na bato ayo. La pesi ko sona bana na ngai Guilherme na Deoga na mama na bango Pamela Kitenge mama na ngabolowa esika na Kongo na pesi mambo je l'aime beaucoup. Merci beaucoup David Wembe de l'autre tambola. Mon frère Ben Willy au Gabonais. Ça va? Le 8 mars c'est là yo ele gandeni. Kitoko makasi. C'est na nini? Na nyos. Qu'est-ce nini? Na nyos papa. Le 8 mars c'est le Belaroni. Et le Belkaï, maman c'est Belaka. Papa c'est Bisso. Pour les serres Le 8 mars pour la dame pour les serres. Pour les serres pour la fête. Pour se Belaka dans la Maputa. Les puta. Suni. La péri. La type. Oyeba. Omeli masanga. Yango wala. Ota Suni. Yango la papa. Ota Suni. Na
on a qui on l'a là. Comment est-ce David? Ça va? Ça va bien? Le 8 mars, et Gendoli. Ah non, moi de la caca. On s'est retrouvé. Non, c'est depuis ma casse. Ah, et ça, journée à ma maman. Et ça, journée mon coquet. Et on a identifié que je m'amène. Et on dit à beaucoup spécial pour je m'amène. Significa o quê? Significa o quê para ti? Significa muita coisa. Cara, pelo menos 3 coisas. Uma mulher de sociedade, uma mulher muito respeitosa, uma mulher que tem muita dignidade. Ah, na estava mostrando, a batida para ele lá, ele ia Francisca Lingui Lotro. Na hora que a coisa para mamãe. Para mamãe, bota lá na bolinha. Bota lá na bolinha. Ah, tu vai estar, pelo amor de mulher. Você não está bom porque você vai ter isso. Lá na casa na bolinha. A bien Diego, présence na yo na le 8 mars. Na placa do Nana, selon yo, ça va de deli. Non, ça va, et ça ira bien. Organisation surtout, vraiment c'est bien posé. Ça ira bien ma place. Vraiment ça va rien à dire. On est des autres là yo, selon yo. Le 8 mars c'est le Belaronine. Non, le 8 mars n'a dit que c'est l'histoire de la femme. 8 mars directement, ça me rappelle la femme. Donc c'est tout ce que je peux dire. Ça me rappelle la femme. Oui, la maman. Oui, la maman. C'est un mot. Aza juste bébé nangai. On peut te belé ba gros bisous na palon tout la mabel. Maman na faldina lo. Na batina ngami malinga ngai principalement na maman nangai. Ba botinga maman Suzanne Mabembo. Na ba maman nanga nyonso biologique. Parce qu'on fait un beau belé. Bato ba bimisi basi na bango to rolo ba ni pona bango. Non. Basali mabe makasi parce que eza kaka awa te toko prouver eza obligatoire parce que eza mpona korendre bango honneur kopesa bango honneur hommage na bango za merci Abia. Merci. Abia Christian Kosi les bourgeois. Ah ba bien na ba bien. Wa pena liboso maison festive. Là ça va nani. Tolata mboka mobile. Tolata ka monde entier. Abie, présence na yo na plaque du Nana lelo le 8 mars. Selon yo, soir on le gandoni. Soirée ça c'est bon parce que mère a à l'aise. Soirée ça c'est bon parce que mère a à l'aise. Allez, monsieur mère. Ah ouais. Ah ouais, mère. On est dans la yo, le 8 mars et le bela bière nini. Et ça journée mon corps historique na vie na ngai. Na honora kadescent maman na ngana journal lelo. Loko la zambité mais que son âme repose en paix. Zamba pesi nga mwasi malamu. Les femmes ça va être moko adorable. Va mériter attention na biso, va mériter amour et affection na biso. Voilà. C'est ça madame Lombote. Apesi mwasi na ma femme légitime maman Sophia Branca. Merci à Baboni pour parole à la mission. C'est votre habillage, c'est un peu les bourgeois. Maison Christine a vu l'amour. Après, ce qui nous de partout dans le monde d'Oza, ma maman prend une fête de scène et journée de la femme dans tout ça, nous côte à côte. Au moins, la vie, nous devons se sentir bien. David est beaucoup à la ordre nationale. Toi, la qui m'a cassé 1000 par ailleurs. Oh, mais oui. Oui. Attends, on a pas resté ça. On a mouillé ça. Nabi Maputa. Oh, mais on a 50 000 au bon idée. On a 50 000 maires à la territoire voici à l'année. National Mbongwa. Ah, ça va au Souma. Mouké d'Ozoa. Donc, on a pas fanatique na biso. Donc, vraiment, on a dit ça va répondre à l'invitation à Euro Lobani pour la banque. Ah, merci beaucoup pour la confiance au Bapé Sabiso. Merci beaucoup pour la confiance au Bapé Sabiso. Ce qui pangote, mais biso to ça au tozate. Donc, pango liboso après. Le 8 mars et le Belarara ni stress nini. Le Belarara va me donner pour la référence à la pour la mère quoi. Ça va on va bota biso. Ça on a le 8 mars on a maman biso. On a 31 na ngai. On a moi si na ngai donc je le connais. Oui, mars yo comme on a moi si na. Bon, il y a la personne à me donner. Ah.
babosani na bango na motema les amis de Kabisenga honorable Tola Kikombe balobi le 20 oyo ya mwa ozala na le voisin kese Poutine bitumba na Poutine kozala na pema baisraélienne Poutine bitumba na Poutine kozala na pema baukrainienne kozala na 2 ou 3 pour moi tokema bao na Jessica Pitbull moi au kaka si aloba te biso nde mosala na sacrifice mama basala kokota biso komema biso nde mwana nani basacrifice nyonso peut-être basalaka dès le naissance na biso ti kokotama kobala kofa na foyer mpo na éducation na biso bana esenga mpo kohonore bamama yango wana basepela mois ezala mois de la femme na bacirconstance mpo bamama biso balekisa notamment ezala créé donc voilà motela bato ayo napesi mbote pa bato nyonso bayebi jansen simongo airbag désir atro en plus na souhaité bamama nyonso ya monde entier nako ya Luanda Congo Kinshasa bao bayebi nga bonne mois de la femme marso nyonso eza ya bino donc bonne continuité à fête fête ara lelo te mais continuer jusqu'à ce que tosisa moi merci beaucoup masola balabala to tambola tambola bien. Bien, bien. La femme, elle est belle à Roni. Elle est belle à c'est le temps où on fait journée de la femme. On a un point si à solo. On a fêté, on a voté ma belle le 8 mars. On a la puta. On a la puta, on a la nyonso pour la journée de la maman. Na benga maman est solo. On va bengi maman. On a la puta, ta maman le kuta. Maman solo, mais les autres la carte journée wa puta. Le 8 mars, c'est David Wembe. Maman, bon. Bonne du papa. Faites un gagner. Donc, on m'a cassé. Ah, boya ça, mon kilinae. Ah, boya ça, mon kilinae. Le 8 mars, c'est le Belaroni. Et le Belaroni, c'est le maman. Nous avons maman, maman, va la scène. Na yoko fête le 8 mars. Aïe, aïe. David Wembe, dans la tambola. Le 8 mars, c'est le Belaroni. Le 8 mars, c'est le Belaroni. Le Belaroni est belé. Le Belaroni est belé, ma case. On a Robina. Robina, pour la mienne, allez, pour la qualité de on a dit pour ta rapport dans le 8 mars. Papa Zawa. Wapi, wapi. C'est le gars bien. Mais là, dans le 8 mars, bon à yo, et le Belaroni. Maggie! Pardon! Papa, elle est là pour qu'on la semaine va casser sa place, on va continuer. Ça va pas, voilà.
biso bamama tosepela nzambe mpamoko na place or kitoko bongisi mpola lelo luka pope Est-ce que pratique significa o quê? Muito importante, um dia muito importante para a mulher angolana, muito importante. Sim, muito importante. Você tem que meter o pano. E africano, mostrar a cultura angolana, a cultura africana. Você dia 8, dia da mulher, Março Mulher Internacional. Março Mulher, mulher tem que fazer o quê? Mulher tem direito de tudo, cozinhar, a mulher tem que cozinhar. Tem que cozinhar, tratar bem do marido, dos filhos e da família do marido, da própria família dela também. Isso significa Março Mulher? Sim, Março Mulher. Só com uma casa. Não, Nani. Nani, eu sou papá. Eu tenho uma casa. Acabou de colocar direito. Eu vou mais celebrar com ele. Yes, David a wambe papa. Pardon. Quoi petit? Fais ça pas ça comme. Fais ça donc Lénine. Akoya. Dia ouais tu parti signifie OK. Bonne nuit. Bonne Comme tu chama. Yes, ka. Dia ouais tu pratique. Ta courebe. Tout bon, OK. Le 8 mars, c'est le Belaroni. Le 8 mars, c'est le Belaroni. eloko mingi tosabasi oyo journée ya biso yango tofete. Le 8 mars, basi faut fêter. Tofete. Voilà dans liputa. Liputa. Totasu nini? Komela. Nini sus? Olia. Nini sus? Yoli nini? Le 8 mars, ekendeli. Makasi ya makasi kutu ya olobela te nyonso ya makambu oyo ezongani sika ndenge esala moto yango donki eyobenga biso bakoto ya kaka bomoko. Le 8 mars olobelako nini? Le 8 mars eya mpona biso basi yo mobasi soko mpona yo le 8 mars tambola makambo nyonso ya bie ya biso osasuni batela biso tozala bie po toservir bino mpe bamibali te.